Yaya bato bayike bakanisaka lokola ezalaka lokuta balobaka le mire ont les oreilles ezalaka façon ya koloba salaka attention na makambo oyo ozali koloba na miso ya bato surtout na bana ya surtout mama surtout papa en fait surtout parents oyo bazalaka na pudeur te balobaka du n'importe quoi balobaka baloba ya malamu te mpo na bana oyo ya bango yaya soki ozali moboti mama papa surtout bamama yebaka maloba nini okobimisa epai ya mwana na yo yaya mokili oyo ezali lokola mokili ya kala te nayesaka yo chaque fois nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes il faut faire très attention na makambo oyo ezali koleka na mokili oyo epesi pasi yaya mama Jacqueline aperde mwana na ye ya 15 ans Olga mpona nini maloba mabe epai ya Olga yo okende kuna esika okei mutuka etuta ya ata kotuta te okufa na ata okufa mpona lembi mpona nini atindaki mwana asokola basani mwana asokoli basani te ti 15 ti 10 heures mama baki ntongo ya kozonga 10 heures akuti basani na basokoli te amodire mwana ndenge ntango mwana abimi akei kotambola tambola mwana mutuka etuti ye kaka na maloba mabe oyo ya mama nde esalemeli mwana epesi pasi ya kosakana te lisolo tokobetela yo lelo awa yango wana tokei bongo na Ituri epesi pasi baveuve ya basoldat oyo bali kobunda balingi batambola mitakala na avenir mpona nini bali kozwa mbongo te eske soki ekomeli bageste oyo ekomeli basoldat oyo bazali na front bakozala na courage ya kobunda bakoloba nini biso kutu tosala bomoi boye tomoni makambo ya boye ça veut dire ata tokufi na guerre basi na biso bakopesa bango mpe mbongo te ekopesa découragement gouverneur ya Ituri aleli tokosola yango na émission ya lelo. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne n'a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire, bon, voilà maintenant aujourd'hui c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où voilà. Problème ya affectif oyo il faut l'état asisa yango tokozongela yango kaka na émission ya lelo na Paris yaya soki otinda ndeko loa kenda France na Paris pasi ya kosakana te degré bato bazolala libanda na Paris ndibelanga eza Paris te kuba lelo kutu ba ivoirien gouvernement ivoirien to ambassade ya Côte d'Ivoire baya kotala situation opo ba ivoirien ndenge ba ko souffrir ce pas seulement ivoirien mais africain yaya okondima tête en plein Paris. Ça, là, à Liban. Vraiment, regardez comment les gens y vivent en 2025. On est à Paris, hein, les gars. On est à Paris. Regardez, les gens qui dorment à main le sol. Il fait super froid. Voilà. Il fait super froid, mais les gens dorment à l'extérieur. Nous allons parler de ça dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tubozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende
tata Sedek soki bali boso otala biso to sengi na yo o s'abonner ya to s'abonner na chaîne oko to s'abonner na chaîne tata Pelende chaîne na biso chaîne na bino la chaîne communautaire la chaîne de 100 voix tout na papa est-ce que s'abonner déjà na radio Lokole tout na maman o s'abonner déjà na radio Lokole ya moi si ya mobile ba collègue de service to s'abonner bagolo alobaka ni mobondo to s'abonner mobondo ya to koma ebe to na biso koma 55 000 membres seulement pour l'instant au Sungabiso avec notre propre force on ne saura pas mais binonde ceux qui botte biso maboko boye mobondo to kokoma bongo ebele rappelez-vous tant que vous continuez vous abonner et qu'on peut ça courage ya koluka ba histoire ya koya ko betela kabino awa pona ko éveiller conscience na bino ne rappelez pas que vous allez n'oubliez pas que vous allez émission ya éveil ya conscience ya merci na bandeko ba s'adhérer massivement ba s'adhérer mobondo na plateforme oyo soutien aux veuves na ba orphelins to yeba yango ya ba orphelins ba koma kapé bato ba veuve ba koma kapé bato kola hier botaye kotala yango bozana TikTok partout to uti ko sunga ba veuve ba mama musu ba veuve te mais ba ça la possibilité te to uti ko sunga bato musu na ko futa minerval ba travailler qui très bien congolais na Johannesburg ke bande ko Cape Town Park ko na Cape Town Park bande ko Benon to ko na Benoni to ko sala yango na Kinshasa to ko sala yango na Kisangani to ko sala yango partout to bosana te ya kala histoire oyo pesi passe une fille congolaise a été violée par 3 Sud-Africains na Afrique du Sud na Johannesburg pour na kaka ayaki na Afrique kotanga mama leki na ye alingi atanga te alingi asala kamisala ndaka comme c'est le la domestique pesi passe histoire wana soko landi yango et ko pesa passe kene mais soko ko leka kolanda histoire wana et pesi nga short de poule ya ko sakanati ya to s'abonner sur la deuxième chaîne na biso Afrique Masolo TV ok na YouTube obetima Afrique Masolo TV au s'abonner na deuxième chaîne na biso ko sala biso plaisir na TikTok tout ça na TikTok sikabu ya ke depuis na TikTok obeti Fiston Pelende au s'abonner ko pesa biso plaisir ko pesa et va nous encourager surtout na TikTok pour tout bana ko sala ba live biso na tout bana ko so la match kwa match kitoko to ke na TikTok obeti Fiston Pelende au follow biso kuna ya to komela mingi te na après-midi ya lelo to kobeta lisolo ya mukuse pesinga ipasi ya kosakana te ba mama ebele bazalaka boye to sala ba témoignage ebele évêque Alpha Paul Mbote sika sana matadi aloba yango kutu tango azalaki na monde wana ye aboma bana ebele ndengo wana mama salaka attention na ba parole oyo ozali kobimisa na munoko na yo papa salaka attention na ba parole oyo ozali kobimisa na munoko na yo Moboti, papa, mama, maloba na yo, ezalaka toujours maloba moko ya bénédiction pour na bana na yo. Salaka attention ya. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Le diable est très rusé. Dans la histoire oyo ya epesi pasi ya kosakana te, ndeko mwasi oyo. Mwana na ya uti ko kufa to ke ibongo na Pointe Noire, repai wapi Maman Jacqueline, voilà comment on est Angola, Maman Jacqueline. Maman Jacqueline, c'est une femme seule, ou sa femme moko seule, a se débrouillaka, a kendaka, kosomba ba mbisi na ye, na océan, a somba mbisi na océan, a ye, koteka, na ville, kaka deza ba se débrouiller, na mwana na ye moko Jacqueline. Na mwana na ye, pardon, mouké, Dorcas. Dorcas, a botami wana, bato amona ki ye, tanga koli, mwana moko malamu ali kokola tangu Dorcas akokisaki 15 ans boyebi yango surtout bana ceux qui ba comme na âge à puberté surtout ba petite fille ba jeune fille to ba kokola ba comme na âge ba 15 à 16 ans ba bandi komona lokola ba komi mikolo alors moi turbulence wana ceux qui parents oza sévérité ba nebele ba rataka éducation na âge wana bazo mwa lokola ba yebi makamé surtout dans le monde où Android de komi il faut ça la attention alors la petite Dorcas a commis un peu trop banine, entre parenthèses, moi indiscipliné, moi impoli, azoko banga subatouté, c'est comme si yende ayebi. Encore bana mikolo, moi je sais, aino, kuniesu, munu kezaba, oyebi nini. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Ce qui m'a mal obi, Dorcas pense à l'ango, c'était tout un problème. Un jour, maman qui écoute, abîme la tongue, pas qu'elle reçoit ma missi, il a na océan pour mama kena sombi mbisi en gros aye atekiteki liboso wana azuma quelque chose yango bana ko vivre yango afutaka ndaku nyoso tonga pour papa amona na kana yete
Mama kei blok balaki la poko ici Dorcas sokola basani sala boyeka da bisala ndak soki mwana ye et on verra ce qu'on va faire. Dorcas azalaki mwana ya mayele, mwana ya malamu mais mwa mbilinga mbilinga okoti on ne savait pas qu'est-ce qui se passait là. Mama abimi akei Dorcas kaka na téléphone. Ya makamba téléphone oyo nayebi te tosalaka ndenge nini. J'ai un ami abisinga papa fisto binga comment ça na programme téléphone na bana ngai. Soki esali pendant 3 heures du temps ekati. Et peine pendant 3 heures du temps et on a sundenga. Surtout bana basala moins de 18 ans ya. Au programme yango toyebi ke ba devoir à mikolo yo comment osala man internet, sur internet mais au programme parce que bana ya mikolo ba komi trop téléphone. Ama 2020 o bana ba série 20 o ba 2020 oyo donc bango téléphone de mankambo même ba parents bato ebele babali bana oyo ba 2000 kingandi oyo ba 2000 kingandi oyaya baza trop téléphone ya kosakana te même des femmes mariées d'ailleurs ba mama akala bakoti pe makambo wana okomona mama ye kaka bona téléphone mama te TikTok yo mama mukolo TikTok ozo kobina zela nanu obanda ozo yebela mbembe ya fali yo mama mobimba nayebi te bon topekisi yo bina te mais salaka kaka attention kozalaka trop téléphone te chaque chose a son temps ntango ya kosokipe na bana ezali ntango akosokipe na papa ezali ntango akosokipe na ndako ezali tosalaka attention ya batelefone oyo ezodétruire makambo ebele na vie na biso actuelle. Moi je me rappelle nayebi te quand nous on grandissait il n'y avait pas les téléphones à l'époque chose na téléphone ate allo o baloba boye mais boza bata mbongo ce n'est pas donné à tout le monde boza na téléphone nayebi ke moto akufi bakotinda yo okende na maluku yo bokaboli bokopesa rapport ndenge akufi c'était très bien on avait moins de problèmes mais sika boye téléphone ezokokata mabala téléphone ezokosala makambo ebele ya même des enfants tozakisaki bino awa tobeta liso na France oyo mwana mibomi mpo mama azwi téléphone na ye oh, téléphone c'est quoi? Il y a certaines personnes qui n'ont même pas aussi ma téléphone. Non, et ça va petit de malade. Donc, le téléphone est venu détruire ma camouflage. Alors, moi, la Dorcas, la petite de 15 ans, busy avec le téléphone. Maman, ton est qui a la musique qui est maman, quand on va 10 h 11 h Dorcas, ça la salle moroté. La maman était fâchée, la maman Jacqueline. Asili Kelly Dorcas, ça pour ça ah, comme la première bête, yo mwana ndenge nini, tu es une fille, bientôt tu seras une femme. Natikel yo salam salandaku. Bon, yo kaka téléphone, yo mwana aza lokola abete ata ko beta donc c'est quoi kimi. Et vous lupango za la cap. Lupango ba porte ba moi 3 4 portes za quand tant que ça kimi abimi yo kuna siko kei okende mutuka et tout ata ko tuta okufa kuna parce na lembi na kosa na mwana boete ah tala maluba wana yaya kaka maloba wana oyo babamaki okenda te esika okende wana mutu ke tuta ta kotuta donc aseki na biti abimaka ndenge wana avoya na ye kozonga mama azongi koto mama Jacqueline abandi kosala mosala ye moko asali mosala ye moko asokoli basani abongisi ndako nyonso tu ye moko elle ne s'est même pas rendu compte et surtout c'était pendant les vacances mwana kei na ba 15 heures bamoni kaka bajean l'état baye na chef du quartier bakutani bakoti awa ilupangu ya nani toluka mama Jacqueline ye oh qu'est-ce qui va pas non accident moko esalami quelque part kuna batuti mwana moko mwana moko bapepa 15 ans consort tosali banquête babi avandaka lupangu oyo mwana batuzaki na mutuka depuis ba 12 heures ebembe eza na morgue mama Jacqueline agangi nani c'est pas possible mwana oyo angai batute mutuka il faut nakende komona. D'ailleurs, tangu mama Jacqueline azoko gangela mwana ndenge mwana kimi azoko loba ba tout ata ko mutuka ba to alupango ba mikolo mususu bazaki ba non balobaka na mwana ndenge wana ti retirer parole wana mama zoyoka te yaya les pouvoirs de la parole salaka attention maloba obudo lobaka bana mwana façon balobaka ya malamu ata sali mabe ata sali mabe ata malobé la ya malamu ma papa ne fait pas ça maman ne fait pas ça est-ce que tu peux faire ça tu peux te fâcher comme ta parole mais salaka attention malobé mabe et marata donc est-ce que yoki au combien c'est que bien maman Dorcas akena na azaya alandi ba gens l'état wana na ba chef de quartier na quelques personnes ya lupangu
bakei bakei na morgue babimisi tiroir batali effectivement c'était Dorcas oyo alalaki wana akufi nini batutie na motuka mama akanisi mbala moko baparole oyo alobaki wana na babikolo mosusu babimoto esaki balobaka ndenge wana te epesi mabe ya kosakana te voilà comment est-ce que Dorcas akufi na maloba oyo mama na bango alobimisaki est-ce que ezali kaka coïncidence to ezali maloba oyo mama abimisaki ndenge wana tosala batémoignage awa toyoka batémoignage na radio lokole awa notamment pasteur to mpe évêque Alpha Mpolo que sali en passe alobaki yango awa ye ntango azalaki nano magicien abandaka koleka mpe kaka ndenge wana ayokaka eloko moko ya ndenge oyo mama moko ayesa mwana na ye yo okufa ata okufa koto okende wana ye abanda ye koleka mbala moko abongami velo moto abusa velo atutaka mwana wana ndenge mwana kufa moko baleka bakisoye bakenda na ye eya combien de personnes oyo omona otambolaka boye akweya kufi batindikaki kaka mokie akweya kufi maloba nini obimiselaka mwana kati ya ndako dernièrement tote kolakisa bino awa esalamaki wapi oyo mwana ande kobeta bale asote kuna azwa bale na lupango bavoisin so na balabala aya kozonga boye akwe akufi elekaki partout na Kinshasa est-ce que maloba baparent ezalaki maloba ya malamu mais yango moko mpe yo yaya mwasi yaya mobali quand tu as l'âge déjà ya ba 15 à 16 ans tu peux commencer à kolongola maloba mosusu ya certains parents bamama misusu papa mosusu bazalaka maloba ya malamu te mama oyo mama oyo abota mosala asa impoli bokamaka te omona mama boka mokolo impoli azobina bino batiktok asobaka be mama wana akolaka delese akolaka malamu te asalaka jeune falaka kompo malamu te ntango akomi ati mama akosala yango mama impoli alors zwaka ntan yo mwana yaya mwasi yaya mobali sambelaka mpo na vie na yo après tout la maman t'a mis au monde oui c'est vrai atabi oyo basaba nzembe na biso ya se mais soki maman on se comporter malamu te toi tu peux être délivré par la puissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ okufa osala boye non ekosala matin na kombo ya Jésus-Christ yo longolaka maloba wana parce que même si ta mère refuse de te bénir même si ton père refuse de te bénir mais maman moko songolo papa moko ya libanda akoki mpe kobénir yo esimbi est-ce que okomi tosoli pembe il y a certains parents pour la reprononcer maloba malamu mpo na bana bango ezalaka difficile talaka ekomeli Dorcas epesi pasi ya kosakana te ntango bakundi Dorcas na même butu wana bato bakei te bakundi me bafana na cette mama Jacqueline afai na se boye azokolota soki mpe vision soki mpo mona Dorcas ayeli ye alati elamba ya pembe aye mama omoni nga sikoyo nakufi boye ezali mpo na yo maloba oyo olobelaki ngai wana batuta ngai ata kotona motuka ntango nakendaki bato ya mitema mabe bakadi ya mpe bazalaki wana bamonaki bazwi maloba wana yango bakokisi yango tala sikoyo nga nazalaki na âge de fleur 15 ans je pouvais même t'aider naza mwana mokie baka oyo nazosala pete nayebi yango te soki ogarda ngai tre nayoki kosunga yo olobi tala sikoyo perde ngai okosala sikoyo kozwa mwana kobota mwana kozwa âge ya 15 ans c'est pas du vin boire asutuka boye ezalaki soki mpe na ndoto ye soki mpe na vision mama Jacqueline aleli yango bapesi tobeta lisolo oyo kebaka na maloba oyo obimisaka mpona bana na yo keba maloba oyo obimisaka bana na yo le pouvoir de la parole et surtout si tu es parent yebaka kolobela bana no maloba ya malamu maloba ya sukali maloba ya bénédiction yaya kotikaka place na mokona te est-ce que okomi tosoli pembe ka oyo ya Dorcas ete yo te epesi ngai pasi somo mpe mawa na lisolo oyo ya Dorcas yaya salaka attention yo parent siko otala il faut être souple et papa fiston moko maloba ebimaka omona okokomprendre ete se ebimaki déjà te comment se fait-il que yo mutu normal mama oza bien éduqué papa oza bien éduqué obimisaka maloba ya mabe epai ya bana na yo ekosala ndenge non seulement bana na yo même mutu nyonso tout il y a certaines personnes qui sont sans pudeur tant azokoloba maloba bainsanité ça lui dit absolument rien azali à l'aise non mutu normal akoza l'aise te saka bainsanité na monoko na ye eza malamu te est-ce que okomi lisolo oyo Dorcas ete ya bino oyo tolobaki te tolobi voilà autre chose à présent tokei mbala moko na France epai wapi yaya degré bato bazokosouffrir na France ya kosakana te tokozonga lisolo oyo ya France banouveau loi
Le 1er juillet, le 1er juin, to juillet, awa, to kosoana, soda, poto, aya, a expliqué, mais la loi, et musique, ya, ma cabra, mais pas fiston. Comment vous avez la France, aux autres, ma France, radio, le télévision, c'est pour tout le monde. Nous filons les informations pour aider la communauté africaine partout au Bazali. Yaya, oyokaka ya la bisaka na poto. Ya za na poto, mais degré makamu ya aosa na poto. Yaya kuna zo mukanda te 5 ans. Yaya la la libanda okoyeba te. Yo kutu na Afrique, yo kutu na Kinshasa, ozola la ndaku. Mais yaya aola libanda na poto koyeba te. Esi balabala esika mapate suka soki nini ko soki besa balabala soki nini ngwana soki esika mapate okoma te mapate esika okoma te mapate suka voilà ça la attention elle boko sengi ya mbongo na poto osengi ya mbongo na Afrique de tindeli te comprendre que azoko luka zo akozwa akotindela yo tala bandeko na libaya en plein Paris baya baola libanda ambassade ebo sunga pe bokende koluka bana na so za congolais ba ivoirien ba camerounais bokende kuna aller chercher mon frère passer ça chauffe au niveau de France na ba kabo ba coincer ma bikanda oh somme ya kosaka tala ici nous sommes en France hein, na poto voilà Vraiment, regardez comment les gens y vivent en 2025. On est à Paris, hein, les gars. On est à Paris. Regardez, les gens qui dorment à main le sol. Il fait super froid. Regardez. C'est pas facile. Je demande à l'ambassade de Côte d'Ivoire de vraiment venir faire quelque chose parce qu'il y a nos mamans ivoiriennes ici, il y a nos sœurs ivoiriennes qui sont là. Vraiment, faites quelque chose pour ces gens-là. On a la mairie du 20e. voilà ça c'était à la mairie du 20e en plein Paris ma maman ya bana bazawana ono atinda mwasi na bana poto bakomi na poto balalaka wapi yaya pasi ya kosakala te oui c'est bien poto ezali ya lola okomi lola ndenge tolobaka mosala loba biso baafricain généralement particulier bacongolais okomi mais ozali kolala wapi je sais qu'il y a plein de gens bato ebele bateka bapangu basala mpona bakaka bakende poto okomi na poto okosufrir bandi kolala libanda boye vomie kutu olalaka na ndako me na afrique ke na poto boye pasi ya kosakana te pasi ya kosakana te ba ivoirien baleli ba camerounais baleli ba congolais baleli ya tala ato na Paris na badeli ya voilà Vraiment, regardez comment les gens y vivent en 2025. On est à Paris, hein, les gars. On est à Paris. Regardez, les gens qui dorment à main le sol. Il fait super froid. Regardez. C'est pas facile. Je demande à l'ambassade de Côte d'Ivoire de vraiment venir faire quelque chose parce qu'il y a nos mamans ivoiriennes ici, il y a nos sœurs ivoiriennes qui sont là. Vraiment, faites quelque chose pour ces gens-là. On a la mairie du 20e. voilà ça c'est à la mairie du 20e et puis si pasi ya kosakana te o tolobaki te tolobi Yaya, ce n'est plus quelque chose à cacher. Tu as vu que Mboko na biso République démocratique du Congo ezali na guerre côté est. Basi bazwaki Goma, bazwi Bukavu, mais nous nous battons pour récupérer non seulement Goma, non seulement Bukavu, mais na Bunagana, Mboka na biso ekoma susu réunifier comme il se doit. Makambo ya fictif oyo Yaya na armée na biso, na armée comme étant na police. Okomona ba bimisi liste ya kofuta bato o 1000 soldats ba kofuta bango. Nzoka ba 300. Makambo ezopesa pasi ya kosakana te kofuta bato oyo baza approprié ekomi difficile tala lokola yaya awa na Ituri gouverneur aleli bamama veuve ya bamilitaire oyo babima na front balingi bakende kotambola bolumbu mpona korevendike mbongo na bango mpona nini bakofuta bango te comme objectif epesi pasi ya kosakana te tona na gouverneur ya Ituri ndenge azali kolela mais nous allons revenir sur ça en long et en large na émission na biso oyo ekoya tona na gouverneur ya Ituri. C'est devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne n'a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là
de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper des veuves? Qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui. Qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. De vivre pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés, ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Voilà. Quand les militaires ne sont pas... Donc, ça ne fait pas plaisir, les militaires à fond. Bazo futu yango bien te, bazo kolia bien te, et ça la pena malamu mingi te. Imaginez mutana na fond, ake ko bunda po na mboka siko kolia na ye ezali difficile. Ba veuve kutu, o mbala bango ba kufa na fond, ba pesa bango bonga salaire et comme problème. Au moment où mbura matari azo kubimisa mbongo, mais pour na kopesa ba acquis des droits et comme difficile. Détourner maintenant niveau oyo. Toloba te. Tolembi makambi ya boyaya. Imaginez-vous ceux qui ba mama wana batamboli bolumu ndengo wana. Impact ekosala malamu te, le monde les caméras de monde sera braquées sur Congo et puis ma beko ya nyos wana ekotene et pas chef de l'état. Tout ça l'attention, to résoudre des problèmes au na lombango po ceux qui écoutent en plein moko boy mabe ekokota. Voilà. Tout ce qui awa pour l'après-midi à l'élo, to kutani si Dieu le veut pour la 3e session, je suis pas la 3e session to kutani lobby pour la numéro mususu, il y a Radio Lokole Masolo. Je viens ici pour attirer l'attention des parents. Il ne faut jamais prononcer de mauvaises paroles à vos enfants. Sinote mabe ekoya. Histoire au lisolo oyo, il y a maman Nabiso Jacqueline na mwanaye Dorcas. Il faut être abino. Donc, ceux qui awaya, yo mdoto la biso, ceux qui ont le sola ko pesa benga biso, o pesa le sola yo. Ceux qui obengi biso, ozu biso te ko bitu musamate, tikla biso audio ali sola to ko beta yango, kaka dengo lingi to beta yango. Soko lingi tanga kombo, to kotanga kombo. Ceux qui po boy, tanga kombo te, to kotanga kombo te, to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara.